chers téléspectateurs, fidèles abonnés des Congo sur cette télévision. Bambo Tenabino de partout dans le monde où vous vous trouvez en ce net moment. C'est bel et bien moi, Suleiman Konde des Passeports Rouges. Donc, toujours na cadre ya osepelisa bino batbolinganga bino batbolandaranga bisika nyonso surtout bozwami na pesi bino bonsoir. Donc en direct de Kinshasa, ezalaki vraiment obligé ya kosala moi eloko oyo mpona koinforme bino balandi ya Congo Source Télévision, parce que eza devoir na biso ya koinforme bino na air nyonso tout. Donc ata 1 heure ata 0 heure nga naza obligé ya kobima kokende koluka information kovérifier soki eza vrai ou pas pe na ya nango kobalancele bino awa na Congo Source Télévision. Bon, avant ya kobanda émission na kokoloba bongo émission ya lelo na koloba boye. Donc na opesa nanu bambote na ngai na Jérès Mboni motema Karine Mboni Maman Paradis na pesi bambote na ngai na Trésor Batanga depuis 001 wana mutu na nga moko na pesi pe lisusu bambote na ngai na Jeringi motema Saraka Teko na moni pe bongo Bashka Chametolomo de 001. Donc je vois aussi toute ma famille, la famille Condé. Donc bambote na bino vraiment yango wana. Je vois Condé Priscilla Condé Glamour, je vois Palmira Babala, na moni boza tellement belle famille Condé, Elkin, El Paris, El partout dans le monde. Donc boumela. Merci Nabino Batutu Bolandara Congo sur cette télévision. Je vous exhorte à vous abonner massivement sur cette chaîne Bozala Dessus pour Awande beaucoup d'informations à l'heure. Donc Awande beaucoup d'informations liboso ya batunyo surtout. Awande beaucoup d'informations liboso ya batunyo surtout. Donc voilà, aujourd'hui je suis très heureux d'être là devant vous pour vous informer, pour vous tenir informés, vous les abonnés, hein, les branchés de Congo Source Télévision. Moi, Passeport Rouge, je suis là devant vous pour vous informer que notre artiste comédienne congolaise connue sous le nom de Aïda Kapilas a été arrêtée suite à une pièce de théâtre qu'elle a jouée dans laquelle elle a insulté son confrère, son collègue du nom de Modero. Elle l'a insulté Talamatama Minene Lokola Félix. Voilà, donc c'est de ça qui est due l'arrestation de notre artiste comédienne Aïda Kapilas. Aïda Kapilas a été arrêtée aujourd'hui. Aujourd'hui même, elle a été arrêtée suite à ces propos qu'elle a tenus dans une pièce de théâtre qui a figuré sur YouTube, à la télé. Donc voilà. On dirait français et compliqué. Et compliqué, c'est pour les français, mais na préféré na lobaka lingala pour la compréhension batunyo surtout ba comprendre de quoi je veux parler. Pour ba na poto pe mingo ndé ba comprendre en français bien té. Voilà. Ici nga ero lobo mi la masoi. Donc voilà. Maman Karine Mboni, Papa Jérès Mboni, Trésor Batanga, Tendresse Dibinga, la sirène. Je vois aussi Patrick Igor Chou, la Pessio Bambote Yayo Yangouana. Aïda Kapilas Bakangié, na minute où Azo s'est retrouvé na Makala, na prison Makala, pour avoir tenu des propos offensants envers le président de la République Félix Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi. Alobaki ke alobi na Modero tala matama lokola Félix. Donc alobaki na Modero bonpe mambo alobaki ba image wana et parvenir na ba bureau ya président et parvenir na yemoko président. Donc et ça là qui vraiment bien été et choquant qui est et touché qui est parce que ba touché aux ali personnalité na. C'est pour
pourquoi a décidé kokangisa Aïda Kapilas. Donc voilà. Mais eloko mingi meminga liboso na bino lelo eza que ba comédien na biso na yo pia bino no conseil herbo sala ba théâtre boye ba ko sala ngo bien ko sekisa bato eza te kaka non au toucher physique à mutu ou soit au toucher elo mo boye eza na trait na nzoto ya mutu na yebite so bino mata bino ndeni bozumba moko obandi ofinga mutu donc ozoloba ozo allié na personnalité mo publique o azato mususu na pouvoir na kati ya mboka koleka Aïda na peso no conseil pe na lobelo mbamo na profiter. Donc au monde on dirait que bimana fio abimaka na première dame ya RCA wana. On dirait que bimana fio abimaka na première dame ya RCA wana nde mutepesa ko bazele nde na moni. Parce que mutokoza na courage à modèle wana te président de la République yo un simple Aïda. Au toucher président de la République adi bomba makasi Aïda ma sœur ni nezwa kiyo. Elo ni ekote la kiyo ekota bino ndeni na makambo ngo. Ekota kabino ndenge nini. Ekota bino ndenge nini ti ozwa ozwi okiepe na kona ba imagination okoti ti na kati so ya nini olobi te na toucher ka président ezani koluka koyeba na poko yeba na deja oyebana siko olinga obakisa ndeti nini kobima pene soki nani obimaka deja sikoyo eloni yo linga obakisa oza na honte mama il faut koyeba ko garder bande na vie. Il faut que vous garder bande na vie. Si vous êtes comédienne, si vous êtes comédienne, pourquoi c'est que ça bat tout ça que non, on sait que ça monte par rapport à mon tout. On sait que ça monte au fin à mon tout pour monter c'est que non. C'est pas ça. Bah vie de nous c'est que ça bat non tout cas bon bah fin à mon tout. Exact que non mon tout nyon surtout au ça la blague sur sa personne ndé a ozwango na ndenga bien. Bah tout mususu yo ya au ça la blague na personne na azio a ça ne ba blague. Ndesi ba jibe mpiana ndeba balobaka o soit disant mela ligorodo o alobalo kwa ligorodo boy ba we ranson ndeba imita ka bango pa ba sai donc ba we ranson bazwango na deuxième degré donc bazwango te que non bazwango pena na considération mo be poso bando zongo na considération tant msupe ba sai da bakanga makala tant msupe ba président la DSB da bakanga makala tant msupe vu de l'opé da bakanga parce que ce total peut bien ba pasteur nani ba pasteur Mukuna ba pasteur Léopold omoni donc baza pe ba personnalité publique baza influent na kati ya Congo na biso oyo ndenge ba imitaka bango pa ba sai pa ba vu de l'opé so ba ki batu ya kokangisa yaya mais déjà bakanga makala mais siko pourquoi ba sala ngote parce que bango bana mutu pe baza en mesure de comprendre que te mutu osa ba blague te mutu oyo excusez mutu osa ba blague mutu oloba na ndenga boye mutu oloba na ndenga boye mais mutu mususu te peton musupe président Félix Yemoko oloba ke te c'est une comédienne nyamboka na biso tant mususu abande ko sani ba blague tout mais siko batu o bazaka tout autour na yeyo kanti bo sepela nango ou soit bana neto mosine yo kanti bo sepela nango Aïda ma mususu avant yo salango il faut être d'abord consciente de ce que tu fais. Tu es consciente de ce que tu fais, tu te dis non oh non lo baboy. Pourquoi le bête que baka ta partie on a parce que to yebi biso surtout ba image avec côté na YouTube soit et les canaux télé et les canaux na montage. Pourquoi le ben na monteur na bino teto caméra ben na bino sona akata partie on parce que ta siko place même on évite ba confiance na assurance wana bozala nango bozela ngo wapi et pour ngana comment yo simple nani osoki nani bino bokoma komunizwa bomi chana ba place ba nani bomi chana ba place ba nani ndeti yo omicha na place nani omimona ke ndeti yo pena wanani yo Aïda oza simple comédienne et en plus bino loko sauver bino mingi c'est YouTube parce que sur YouTube ezalaka te na ebite so boninga boye banaka un jour pour mingi boninga bobeta pa ba 10 ans boye banate elote donc eloko moko te le kana vie na bino parce que mingi bwana ba fier moso moninga ya moso na vandi na tali bino no bi ta biloko yo mais bo pesa ka YouTube merci parce que YouTube nda eda bino sunga bino na vie pour son YouTube
sans YouTube bino na vi bolinga boza biloko te bolinga boyeba na pasi omoni. Est-ce que tu comprends? Donc voilà, c'est un peu ça conseil on a ngena peso pina profiter na lobeno bama omoni ko bima soki na nani yango wana ezate e peso confiance parce que mutu wana ana pouvoir moko te likola président ba bakana mboka après président to banga nzambe après nzambe donc photo banga mukonza mboka omoni na yesi kokota mukonza mboka papa bato basala théâtre ndeti basaisa ya sala ba blague ebele ça c'est écoute akenda tina ndako ya président Kabila ex-président na biso donc asala ba blague ebele na sujet président Kabila asala ba blague ebele na ba sujet ya ba maman Liv ba maman Denise asala ba blague ebele concernant bato ebele o basa ba personnalité publique na kati ya mboko Congo. Maintenant to vanda te to yoka un jour que président Kabila kangisi artiste et comédien pour esala mati parce que ozwana nous likambu ozyo noti c'est un artiste et comédien donc il fait la comédie elle fait la comédie akokyo kangisa mutute na lo yenga zyo kangisi mutute non akokyo kangisa mutute na lo yengeta po balo yenga nanga na ibeza balo yenga batuma boye osu pouvoir sika olinga o s'imposer na kati ya mboka alors que yo to ebi dabozana pouvoir depuis kala depuis le feu na biso papa Tshisekedi Etienne yo pouvoir eza nouveau pas noté papa Félix pourquoi vraiment likamba boye ekoki okoma bato o bozaka pembe na papa Félix na ebité so bo conseiller ki parce que là na ebité epesi de so likamba en plaire pona ministre bato musu batala théâtre anate bakomo luka batala théâtre ana po anipo akangisa Aïda na minute bato musu batala théâtre anate bakomo luka batala théâtre ana po akangisa Aïda o Aïda afinge président matama minene afinge modero matama minene loka Félix omoni bato bayebaki kutu même pas théâtre na ndeti ngabo personnellement mbali boso na luka na tala théâtre na lelo pona yebi yango na tala ngoti na mona ngoti donc opesi yango lisu gaz donc bato bala pembe noso ba conseiller que te so ezaki ndeti nga na lingena conseiller que non papa ko sala bongo te tika likambango ele kaka bongo na kimia so bolinge bobengisa Aïda na kulisi bobengise bobise que non acte sali ko répéter ngo lisute ezamba suka omoni peso pe totali pe bien ba makambo bele zo le kana mboko kute zo mériter prison non to kateke bokangisa bato esengeli bakangama obino bowela ko kangisa nda Aïda atakuta sali mabango a comédienne déjà pe na auto zomela na auto lobela donc a comédienne botika bat basa msana bon kitoko asala ki erreur pe erreur en bino bozio ngo pesa ngo sous en plaire donc bosali bien temps bosali bien te parce que so botika ki likambana donc lelo batu mingi balinge baye monter po batu tout balanda YouTube batu tout batala théâtre donc na muto ayeba ki onte otala président nani Félix numéro 1 na mboka Congo akangisi nani Aïda fia na maboki akomoluka akangisele ni nango akomo donc okomi donc bakomi ko intérêt kolanda mambo Aïda donc grâce ya yo président donc il fallait que tsiko bois qui s'accompagne Aïda wana engé longolo Félix té engé longolo pe qui présidence de la République té omoni donc il fallait bois qui s'arrond nazongi soupa na biso artiste et comédien botika ermo ko sala buzo ban artiste et comédien évidemment na sa journaliste et chroniqueur youtubeur c'est passeport rouge nazongi so epa na biso bato ya media mambo mosusu tolobaka oyo mpe tosalaka toboyi te kosinye basuccès mosusu kosinye mambo mosusu mpo na succès yaya batalaka mpe moto akosinye na miniti oyo moto okoki osinye eza ndeti nayebi te oyo nakoki otanga kombo okoki osinye na nayebi te mama bino bosinyaka nyonso omoni noka mutu boye ozwi osinye omoni noka mutu boye ozwi osinye ezala te esalema te botika no babuzoba na hermo na bajasalité bosalaka s'il vous plaît bofikaka no babuzoba wana est-ce que yo lelo ndimaki ke ose retrouver na makala batu mosusu babatu te ke no olandela eso na ndenge nini okende ti ofinga wana eza neti injure publique au toucher intégrité ya muntu donc eza punissable par la loi Aïda donc ko sala kalisu swangote omoni ba musuzu yangwana basala prison yango penza basala prison donc ba makambo okutu ebonga ki po na ministre o batu balobaki non abus du pouvoir
Donc, président Félix a commis quoi abuser dans le pouvoir, alors que à peine a raison côté Moussoupo, c'est un humain, c'est un citoyen. Premièrement, c'est un citoyen comme tout le monde, il a droit à la justice. Donc, Soka Kangisio, donc, beaucoup samba. Parce que là, on enfreindre la loi dans nous de 1, peut toucher l'intégrité à la personnalité publique. Donc, et ça, un jour public, envers une personnalité publique. Aïda, courage en ozula qui ont pénétré ceux qui ont voûtement tonini. Hermobotala no atakuta envoûtement on peut aimer mabino musika boete aya envoûtement mais mabino musika te tala niveau keneli nango tala niveau komi Aïda ah non non vraiment franchement n'a regretté ma casse na mambotu n'a regretté ma casse na mambotu donc en fait nazela une nouvelle mususu parce que nga komona yo nazela tom mususu et Aïda ake États-Unis Aïda ake France pour États-Unis on peut dire fonga meli bino nzela pona mona fi wana mwindo mususu sa kende États-Unis pona matanga diana zate bino na bino no kutu ba problème bwana ngoboko ko sisa ote boko bakisa lisusu bino bozangi bato sana bango handwe bino bokasinde bo finga kama mo liva tika bino nani o bo fingi kabila tiki bino batu nyonso tu babongo batu nyonso tu te bana mitema mamo live po mamo live mutazako avu o fingi atikio moto msusu pendo ko fingi donc akolando tina suka ndeti ba Félix bana je crois kutani yaya okutani penza po bino bokoma na bazele basirance mo bozana nango onde boye bana na nzambe onde bino bokati saka pena bozubiye bofuta avion boko lambe la nzambe café oso lelo problème ko eli bino so bobengi nzambe ne priorité na bino nzamba akana bino moko nzamba na biso nyonso tu donc biso pita to ana ba problème donc to akana nzambe moko botika pe er mon nzambe tranquille makasi wesh yo Aïda courage wana zela ki on wapi yo kolobali kama bongo na TV yo zo ki on ka baje yo bitake bato musu balinga na bongo baje te po muto na mukano na kanda ne banda kota pouvoir eloko malonga sala rate bato bazo finge bazo loba loba ale yo sko ya ko bakisele suma tama minane Aïda elo ni côté la ki envoûtement tinga moneza envoûtement te on dirait yebi mambozo sala oluka ni buzz succès toni nango oyo zoluka Aïda mambo msubo sinya kana vinga pensa elekela nga ça me dépasse mutano na ba colère ne ba méchant ne banda kota na pouvoir elo moya malonga salati yo siko ke kotumbole yaya mambo msusu botika kabutala ba paramètres tu as une famille tu as une vie kolinga te que non ekoma lelo yo te Aïda kutubu te yaya bongo te pena obeti faux pona minute atatu oloba biso no que non président Félix abus du pouvoir total apeke te Aïda wana faute makasi mutu nyonso tutenda za motema mama livo azaka so fingi atiki na yo no yaya mutu mususu ozwa pali toto akolando penati na suka omoni place se retrouver yaya donc po olapa bambonga miki bosimba na théâtre ngo bino surtout ba fille na ba garçon boye théâtre lelo lobby awa bozu succès na YouTube on dirait pe sabino vertige na motema tabino ndeni nyango so ça likamba bongo omoni nani wera obo sakana na ko imiter asa la gaffe na français boye bino so tubo yebo comme landi la gaffe wana bozu nani nyango jibe mpiana to bozu ne Josar nyoka longo obo imitaka to bozu nani yo Aïda tala keba mbala suka ma chérie mbala suka que ça soit ta toute dernière fois wana par un conseil tebe eza penza impératif na pensionner mitindo hors de mbala ya suka ok donc kotusha kalisusu te na ebite so eza confiance na assurance wana na wa pension yango soki pe muto bima kane wazala kuna na ex nani tala mambo izali pona na tomuki mambo izali botika buzoba moko botika moko buzoba salite ya buzoba donc bozi buzoba moko boye ya bana ngaba masolomo ya bana ngaba na modero ngo pa kokwe ko pesa ta conseil te finga modero okofinga modero yo tama lokola big show tala matama lokola big mama exemple ya ngona kuta suva mutu kuta ibiote oyo landelo te oyo ka jamais lingala mais yozo finga mutu ibi lingala pesi bozaka mboka moko pe mutango yo wana mutakonza ka mboko yo vandaka Aïda za ndoki
amotema mabomi lingiti tala place suki lelo Aïda tala place memio tala place memio loyenge tala loyenge place memio place suki na oyaya. Donc voilà, merci beaucoup Nabino tout besoin qui vraiment attention Nabino yolananga émission Oezaki juste pour nous annoncer bino arrestation ya Aïda Kapilas ou azali artiste et comédienne na biso ya mboka Congo. Donc ba raison ou ba kangeli eza que na théâtre moko sala qui dernièrement afinga qui modéro tala matama lokwa président Félix. Donc président Félix a sepeli atamu qui était yango wana amemi Aïda sidi na prison Makala. Donc quand il loba moya mukie ya 3 secondes yo seki me ememi oti na prison Makala yangwana bandeko toyeba ni to sala na vie toyeba à qui nous avons affaire toyeba de quoi il s'agit toyeba nini eza nini nani eza nani toyeba ko tcha mutu na place nae batu musuba bata ko toucher te batu musuba bata ko toucher te. Merci beaucoup na bino to batu na linga na pesi bambote na ngala Jires Mboni motema maman Karine Mboni maman Paradis na moni pe bongo Hervé Kabamba mon coordonnateur. Je vois aussi Trésor Batanga na moni pe lisusu Teringi mi motema Saraka Teko. Donc je vois Rita Konde Mondele ma maman chérie. Mon numéro c'est le plus 33 753 35 20 24 plus 33 753 35 20 24. Batouana besoin de vous contacter, beaucoup na WhatsApp. Donc quant à moi je vous dis bye bye, à la prochaine. Retrouvons-nous au prochain numéro. Continuez de vous abonner massivement, liker, commenter, surtout partager nos vidéos. Ça nous sera d'une grande aide. Bisous bisous à vous, bonne soirée, bye bye.